Affaires étrangères, niveau ya Didier Randers. Même le Congo, vous savez ça. Toyokana. Voilà. Équipe Mobimba, oyo eza composé na CNRC, ezala Pareco, ezala CCDP, SID, ezala TDF, en tout cas, toza mingi ezala Congo Asika, biso nyonso tosangani awa, pona ko manifester mécontentement na biso na makambo ezoleka na Congo. Toyokaki que Belgique aza koyamba président Félix Tshisekedi. Bolimbisi eza la voix du peuple. Que Belgique aza koyamba Félix Tshilombo eza bongo awa. Yango wana tolobaki non lokola Belgique aza ko la population te tolingaki toya koyebisa bango que tolingi makambo wana te na oyo nyonso ezoleka na Congo en intelligence avec ba occupant tolingi makambo wana te. Towiti kobima awa bawiti koyamba biso na batu ya affaires étrangères muto yambi biso toza na mwa déception muke ezali mutu oyo asokipaka na baffaire ya Congo te po ayebisi biso ke bazali toza na mois d'août baza na ba vacances mutu awiti koyamba biso ezali monsieur Pierre Camus azali s'occuper na baffaire na système na service ya Afrique mais aza chargé ya Burundi azalaki toyokana bandeko toyokana azalaki s'occuper na Congo RDC durant au moins 10 ans sikoyo nde ba changer ya makambo ya Congo mais alaki biso nyonso oyo tosololi na ye aza kosala rapport esika ya Didier Randers avant naboyi kokota na badetail mais avant tobima towiti kozwa rendez-vous ferme na bango semaine prochaine ou au plus tard le 12 le 12 août tosolola na bango tokosala délégation tokoya na ba memo na biso tokoya na explication to préparer ngo na ba laboratoire na biso to sangana to solola na bango toyebiti koyebisa bango que ba se classer na côté ya peuple parce que population muto aza ko souffrir population alingi makambo ezoleka na Congo te soki bango baza kolandela ba intérêt na bango toyokaki lobi bazalaka contre awiti koyebisa biso que makambo elekani na Congo ezali neti ba élection biso to s'inscrire kuna te mais neti ba élection bayebi yango ke ezalaki truqué mais pona nini baza ko soutenir gouvernement wana alors to sololi makasi na bandeko na ngai yo tozali ya ba groupe awa balobi ke bango basalaka ba relation na état mais na ba gouvernement te yango na to poser question beaucoup yamba Félix Tshilombo awa en tant que qui voilà nakanisi nakomonopoliser maloba te to nakopesa maloba na mama a continuer mais toko remercier bino nyonso na ndenge bowiti musika na bamboka nyonso pona koya kobundela ekolo na passe maloba na mama. Allô? Allô? Bande Konangai, donc moi je vais m'adresser en français, hein. Comme ça permet à ceux qui nous suivent qui parlent français. Moi je suis représentante de la LIDDFC, Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, et nous avons rappelé à monsieur Camus Pierre qu'au travers de notre ligue, nous avons écrit au lendemain de l'investiture de Félix Tshisekedi, nous avons écrit au travers de la structure qu'on appelle le Rassemblement patriotique,
une lettre à tous les ministères des Affaires étrangères, à l'exception de la Russie et de la Chine, parce qu'ils avaient reconnu Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Donc tous ces ministères avaient reçu un courrier de notre part leur demandant de ne pas recevoir cette personne en raison du non-vote de Beni, de Butembo et de Yumbi. Et qu'en raison de notre solidarité par rapport aux Congolais de Beni, de Butembo et de Yumbi qui n'avaient jamais voté, constitutionnellement, M. Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas voulu rentrer dans le détail et le débat des urnes et que juridiquement, constitutionnellement, notre argument était fondé. Nous avons envoyé le même courrier au service Afrique de M. Trump. C'est la raison pour laquelle Donald Trump n'a jamais reçu Félix Tshisekedi en personne. Nous avons envoyé la même chose à l'ambassadeur M. Hammer et c'est ce que nous avons voulu rappeler à M. Camus, Pierre, qui s'occupe du service Burundi, pour leur dire que, logiquement, M. Reinders, ainsi que tous les ministères des Affaires étrangères d'Europe ont reçu ce courrier dans lequel on s'oppose à ce qu'on reconnaisse Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que aujourd'hui nous nous sommes posé la question pourquoi on veut recevoir Félix Tshisekedi, au nom de quelle qualité? Parce que Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Monsieur Pierre Camus a accepté de nous entendre et ils veulent nous rencontrer une prochaine fois, à savoir, comme on a dit, le 12, pour trouver une solution et entendre la voix du peuple congolais. Nous avons demandé et insisté également en demandant que la Belgique se rappelle que ce que vit le Congo aujourd'hui, la Belgique a vécu la même chose lors de la Deuxième Guerre mondiale parce que le peuple belge a été aussi victime de génocide. Ils ont été génocidés comme nous. Nous avons demandé que le peuple belge puisse respecter le peuple congolais parce que le peuple congolais est arrivé à un point de non-retour. Nous sommes le peuple qui est aujourd'hui le plus exterminé après la Shoah, parce que la Shoah a été le premier peuple, donc les Juifs ont été les premiers peuples à avoir été autant exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons demandé à M. Camus de rappeler cela à M. Reinders, que la Deuxième Guerre mondiale qui était monstrueuse en Europe, nous aussi on le vit aujourd'hui au Congo. Donc bandeko na ngai boyeba pe que tozo telema po na mboka na biso tosengi pe na mindele ba respecter makila na biso, ba respecter bandeko na biso, ba mama na biso, tous ceux qui sont exterminés au Congo. Et ils ont fait cet effort de nous écouter et de pouvoir nous rencontrer la prochaine fois. Merci Mingi. Ingeta, ils doivent prendre une bonne décision, sinon après la libération, les relations diplomatiques sont coupées. Merci chers compatriotes. Dege bandeko baoti koloba. Message na biso ezala ki clair. Tolobeli bango vraiment na ndenge ya ba résistant, na ndenge ya ba combattant. To cacher maloba na biso te, tolobi na bango ete lokola bino boza ko prévoir pour yamba mutu wana, le peuple congolais est en train de se préparer. Toyesi bango que jusqu'à maintenant, nous avons été très pacifiques. Mais à un certain moment donné, on ne va pas contenir la frustration, la colère d'un peuple. Toyebisi bango que soki bango ba meki koyamba mutu wana awa, biso tokuya, tokusala o elongo bani, tokobanda déjà application ya article 64 awa na Belgique. Toza koloba message à résistance et komakuna. Totalisi bango eloko mususu tolobi na bango. Mbala ya sima soki bino bolingi boloba makambo ya Congo, il y a de nouveaux interlocuteurs, c'est-à-dire il y a une génération nouvelle, une nouvelle élite politique qui sont véritablement des incorruptibles. Biso tozali loko la classe politique corrompue, tozali loko la Bizimungu Félix Pétante, tozali ba Congolais oyo bazali conscient, oyo bazali averti, oyo balingi kozwa destin ya mboka na bango na maboko. Donc la Belgique est prévenue. Na kokende musika te pour bandeko esi balobi makambo ebele. Na yango wana toko rappeler kaka na biso ba Congolais esika na so tozali message na biso euti kokota awa na ministère des Affaires étrangères, boye ba yango partout esika bozali, soki kaka ba meki ko maintenir programme na bango ya ko inviter Félix Tshilombo awa biso tokotelemi na bango, ils sont déjà au courant et koinda. Mais bango balobi que bon jusqu'à maintenant c'est pas encore sûr. Et la kisi était babandi déjà ko banga. Balobi que non, c'est pas sûr que va maintenir programme yango, peut-être akoya plus tard. Donc bandeko mosala oyo biso tozali kosala komba oyo tozali kobunda ndenge toye biso nyonso ebele awa pona tola ki sa colère na biso, mécontentement na biso ba fruit nango ezali komonana.
Donc, Belgique déjà, la communauté internationale, bazali ko réfléchir à deux fois ce qui va koyamba mutuana. Ndenge balobi, ils ne reconnaissent pas Félix avec son gouvernement, mais ils veulent reconnaître un État. Mais bisotolobi, dans notre pays, il n'y a pas d'État. Nous sommes dans un État. Place aux Akomona, bazako massacrer, bazako tuer, bazako violer, et la volonté des peuples n'est pas respectée. Voilà pourquoi, chers compatriotes, votre implication, votre devoir et votre détermination sera véritablement l'arme qui va faire tomber l'occupation et la complicité de la communauté internationale. Ingeta.